Suisse, Didier Masuki, Mobada Mande kwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation. Merci, bani wala di émission de avis du public. Bienvenue sur le message qu'on a dit sur la www.avisdupublic.net. Bani wuli kama ukamwa makam oyo ezali koleka na kata mboka na biso na vedette na biso na komo ya Trésor Mputu. Tozali bongo kamwa, pe tozali kamwa. Nani azali bongo mama na ya solo likambo ebandi bongo wana kala ezali kokoka toujours ko la solution te. Et likambo soso tozali kokama bandi ko balandi émission oyo. Pourquoi Trésor Mputu azali bongo ko refuser ko sala test ya ADN? Toujours baté pourquoi? Alors nini ezali koleka na kati? Est-ce que vraiment mama na ezali mama Mayamba? To ezali mama Mimi? Tout le monde dit, dans la vidéo, nous sommes toujours sur internet, maman est Trésor Mputu. Aïe, beaucoup comme menacer, moi, si à moi, n'a rien à katanda qu'on aille. Tu veux éviter sur les côté internet. Nous allons voir comment nous allons bunda. Il y a des titres de programme la vidéo et tellement tu veux éviter. Ce qui est à solo, tu veux éviter. Mais ce qui est à solo, est-ce que c'est normal? Ce qui est à maman est à solo, c'est à maman Mayamba. Ce que ça yende à solo maman à Trésor Mputu. Comment que les qui étaient là pour la tine, là pour la monnaie, les mots Trésor Mputu. Et la bête elle sous moi aussi il y a Trésor Mputu. Bale ko makongole makambo to mengana ko lana la ngobe bozo be communiquer na internet. Bozo be communiquer na internet. Est-ce que qu'est-ce qui prouve que les gens maman va m'envoyer ko beta mona moi ça pour le mieux mon amitié. Tu vois la vidéo va tirer voilà. Et ce qui est ça bongo. Pourquoi Trésor Mputu sali ngokata makambo te posi ke makambo yote zali bongo Trésor Mputu na ngokata makambo esa ADN zali akoma pe na mbongo que c'était de côté chef puisque papa weba la vraie maman na eza nani. Pourquoi Trésor Mputu sali ngokata ça tesa ADN bale ko balandi tozali ko comprendre de kampo soki comme niveau nini soki makaba butu pe koti na kati tozali ko ebate et soki tozali ka ko le mosolo mona yebo Trésor Mputu tozali ko ebate yema ko tozali ko sisa mama o puisque mokile ba weba mama na eza interne bakela test ADN c'est tout ba ko eba nani niveau mama na et pourquoi il y a ko refuser aux tests ADN? Maman Mimi maman Mimi insiste que la test ADN. À l'équipe de prendre de la mission de journaliste de chasse et de Bikeno, la Nini, ce qui est allé là, il doit s'allumer sur le sale. Tout qui est la test ADN. Mais pourquoi Trésor Mputu avec le boulot à moi? Et vous avez comment le diaspora, nous on se fait d'aller au côté là toujours, maman Mimi. Pour la donner, il y a des gars qui ont dans les bourses, la presse. Vous voyez le buisson. Bakongole kwa mutu alega liboso na presse abibi makambo batu nyonso bayokela kaye bandimaka kaye donc bato nyonso bazali koboya koyokela ndeko na biso mama Mayamba totiki na nzela ya bilili bapesa bacommentaire ezali wana boko kopesa situation na bino boko kopesa bacommentaire na bino sur likambo oyo ya Trésor Mputu parceke ezali kozwa temps mingi koma likambo ezali kokosia te kama ezali simple mpona koyeba yango ezali simple. Merci beaucoup de petits bino nzela ya vidéo bola na bongo vidéo merci beaucoup. Suisse, Didier Masuki, Mobada Mande kwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.